Baninga tangwe kokie Papi gene tolobe la vie Mokote kwensi kweo tolobe la vie Awa balobi nini Papi gene tolobe la vie Veut dire tolobe la vie Tolobe la vie Mbote na bino bana Kongo bana mokili mobimba izanga ya kuyalo bakimbisa na evo mwana mateya o lelo towuto yoka kokufa ya mama Olangi. Mama Olangi akufi na kanza pa batebele ba okamwa ba musuba okamwa na baonte pamba te to sala ba video mokolo papa Olangi akufaka to baki mama Olangi pa Olanda kalate ba preuve za iso beti na to lobela vie bomona penza ya kuyalo bakimbisa alobela kango na kasana bandeko mususu pe Turubaki mama Olangi Olanda kalate. Donc papa Olangi evandi tant ko ba kunda ye mais kaka tongo bazo kunda tant pe mama Olangi azokufa. Donc bande bo sosola quoi, bo sosola. Biso to yaka na ba mateya na biso pona otalisa bino esika mabe ezali. Na yebi ki boza tellement faible en esprit, soko za aliéné spirituel, ata ba ilo vérité au corps na vérité wana te yo au corps na lokota. Bo benga ba mateya bokoko kindoki, mais na kanza ifu bo benga ba mateya ba mama Olangi kindoki. Soko zapenza mososoli fo sosola ki mamate ya ba mama Olangi yango neza kindoki ya Congo. Yango na mote et détruit Congo ba mate ya ba mama Olangi. Ta musu ye pa zaka ignorante. Yango na pa a kotisi bino na kati ya bateau na ye. Bino nyonso bo siko soki vraiment ya solo Jésus ayoki la bateau. Comment bokoko zo ka ba panique ya boy ba boma ka bateau boy. Moto lokwa mama Olangi soko ate ya mate ya solo. Parce que siko akei bo mona pito pali na désordre oyo kokota na sima ya makamune o ya sala. Pour ceux qui Jésus est bas qui est maman Olangi mutaso mema lumière na nzela ya Bible na kombo na et Jésus fallait à protéger maman Olangi a kufate pour à continuer na kanisa totali sa bino po bo comprendre que bozana bobongi o na lamo ngana kwa na Jésus na bika bozana bobongi parce que botala ba kombo ba minene o ba salela ba Bible ko leka bino o bandeko bo landanga o bo finganga botala bandeko o ba salela ba Bible boyebi batebe na mabe na biso wana pasteur Coutinho akoma handicapé o to benga en Angleterre disebo kizengi ye mutabandaka ko la musabato azobikisa ba mort mais pasteur Coutinho akoma kizengi liboko e koma osala boye mais siko koma Jésus obikisa te parce que obikisa ba mort bisika bikisa bato baboka na pe ba bizengi e mona na te bato bazalaka côté ni babonga. Allez, toye wana ba frère Alain Moloto abetaka fait et tomba bato ba osela Jésus te mais ye mo muta etumbama ye mo muta akinda nango. Donc sœur na biso Marie Misam o nga foma na linga yi mingi soka kutana na ya ko yalo na vita msuti lelo azana bo moyi mais entourage ne ba chrétien mate ya lokota muta sauver Marie Misam azate akufa ebele après tato langi le to zana mama Olangi to tanga ko to ba aliéné te o ba kosa bino bo yebi bino moko na ba ndeto lo ba ta monyo solo bana ba mateya boyebi combien bazokufa lelo azana bondimi ya yo koma bazokufa lelo ebele bazokufa na bondimi na partout que soit na Congo bi ana ba poto eskato kimela mais azana bondimi neti ya yo qui soki oyambi Seigneur Jésus tu seras sauvé toi et ta famille tu seras sauvé par rapport à quoi parce que ya bato bazokufa na baokaka Jésus Christ le sauveur de quoi parce que bozo mona bibembe pembe na yo pembe na onde kwesiko zali ba bibembe za wana bato baokufa oyo yebi mende kozo zani po sosola ozo zela nini pour comprendre que oza na faux position lelo mama Olangi akufi to yeba ke nga okufa nde baloba pasi ya kimbango pasi ya mfumo na biso kimbango bisengo ezaka ya nani ya diangenda po kimbango amona pasi po bunda po talisa peuple mais diangenda ya yaka lia na ye libanga moleli nde to loba kaka o akogange yi wana ezuye pasi ya mfumo kimbango bisengo ya bato mususu leba komo vivre na o ya bunda bayeba baction bakombo mususu po bango badondwa nango na sima mais bo paye kaka bo paye makambo o bandeko bo mona oyo ba mama Olangi oyo efuta misaka bato tina 4e génération tato Olangi akei mama Olangi akei
botala makambo bango basalisa na mabe na biso, botala religion oyo, botala technique oyo nete so na kobenga oni oyo ya mema na sima ya Bible na Congo, botala bashege bakreama partir ya mate ya Mama Olangi. Même si bato moso baloba ko ya bande côté yango bien bandimba na ozula ngo mabe, mais bandima ba ozula ngo mabe pourquoi obanda ko bongisa ka ngo te modifier ngo bandimi bo ozula mate ya nanga mabe na otila bino te parce que bato ebele baza ba victime Mama Olangi ba shege bana o ba beba o ba koma bandoki bano le ba osala ba kinduma na ba vi ba osala kuto kinduma te passe bimisi ba ona libanda ba komi ko sakana bana ya basi keke so bana mibali bandoki ezana ba mate ya lokwa ba Mama Olangi oyo to lo ba 4e génération ko futa parce que toza ba parents yo tango zo laksa bato mabe soki yo ki lelo bana no ba ofuta bana Mama Olangi boza fierté na mosa mama bino asali ase mosala mwa mabe asungi peuple te parce que na population ya zaki nango na Congo wana soki na mateya ni zaki ya bolingo na kanisa vraiment Congo ngoza na bolingo mais boza wana boyebi makambo tozoloba boyebi makambo ya ko yela oloba nde bo mitema mabe bato bozaka na ba religion na ba Bible na bino na mateya ba Mama Olangi oyo boza mitema mabe bino na bino bobunda na botonga na bofinga naka bakindoki pai bokanga na bakindoki Mama Olangi na mateya na mona ba esprit de mort partout. Il y a des esprits de mort oyo kaka obo na loti mama na kufa ba yibiso sans effet il faut télémer nango eza l'esprit de mort. L'esprit de mort Mama Olangi yo peso ba no bimila bato za esprit de mort. Lelo yo na ebite na esprit de mort ngo so yo kasaki on te parce que esprit de mort on peut landi yo moko lelo. Donc on a lobi boke bana 4e génération ezali bana ya bana boko payer oyo bakoko na bino basale bakoko na bino eza ko ba Mama Olangi boya bato balanda bokoko na bango bonyata bokoko mais bokoko ango ye paza koko lelo bonyata ye pena to ko nyate to ko nyefu na ye parce que abebisi bato mito peuple moko te na mokili abwakaka culture na ye peuple moko te na mokili abwakaka kibokoko na ye mais mate ya Mama Olangi za kaka bonyata bokoko to nyata coutume lelo botala résultat tato Olangi ake wapi Mama Olangi ake wapi botala Congo ndenge zo subir ba conséquences ya kozanga ku culture na bango kibokoko ya mboka yango mtezaka clé ya mboka wana kibokoko ya mboka yango ezaka protection ezaka kibondoki te mais mate ya Mama Olangi ememela bato kaka kibondoki lelo Mama Olangi opanzi ba mabala opanzi bandako mate ya no ezaki mabe. Même ici bato ebele balobaki yo zaki innocente mais bango banozula ngo mabe mais yo zaki na clé ya kufungula po yebisa bato ke boy za boyete bosala ngo boy mais bato na yo bakanga ba mama na bango bandoki bakanga ba koko na bango bandoki bato nyoso bakoma bandoki ikolo ba matia ya ba Mama Olangi ngana okamo leto no ki Mama Olangi akufi ngalbi bo bandimi na isiko totala siko bosuka wapi bandimi Mama Olangi bano simba Bible koleka bino parce que ye mutazaki pona présentatrice ya Jésus na kati ya CFMC wana pa na bino majorité ya bato na kati ya Congo bato ebele bayibi makama Mama Olangi awa na kati ya poto tozali bato ebele Mama Olangi mais lelo Mama Olangi akei ndeko to profita poto yela bino ba mate ya boye poto talisa bino sika pi yo bongeli esika wapi poza ya kobonga ndeko Mama Olangi azana protection te abande ko bika umena mukipo abande ko lia bien tato Olangi bazaki na ba maladi bandaka na banzoto ba côté ba maladi bandaka la bino basesa bino ba gene prière soit disait big sabato basesa bino ba gene prière et big sabato mais big sabato te lokota e bomi bato ba gene prière na Mama Olangi mo ndoko sala ngote bazaka na corps maladie bon mi balé monsna mobali ba belaka muto sauver bango za kitende ba yebisa bino ke Seigneur soko zo belo ke zo traitement to kokufa ndeko Seigneur aza les sauveurs te les sauveurs eza ba médecin ba docteur muto bazaka ba les sauveurs soko zo bela fuluka bango na banganga bato basalisa bato na bokibokoko na banzete na biso naturel yango na baza ba les sauveurs nzete na ona kata mabele na eza les sauveurs na yo matiti na ona kati ya mabele no eza les sauveurs na yo moi eza kobikisa yo mai ekobikisa yo mais ba mateya o bayela ki biso ya kotalisa ka bino ki les sauveurs ezali Jésus-Christ ale botala badega balobi nyata bokoko na weza kindoki onyati bokoko botala badega ye wana reine Mama Olangi reine ya konyatisa bato lelo na minito to lo baza pindeko lelo na minito to lo baza wapi siko yo ndeko ozolanda ba makambo wana ti lelo otikali nango likambo te kolwa sunga biso kolwa ko sunga bino te po sunga moto te
pourquoi sungi tato langité pourquoi sunga mangi misamote pourquoi sunga ale moloto te pourquoi sunga ba ote ba ser na yo oyo yebi na ba frère no oyo yebi o ba kufi koma sungi bangote mutu na ozo ko balusa ngote o ko balusa mutu no te pour vanda o raisonner o vanda o kanisa ki koma basunga kana bango batote eloko ekoki kosunga oko yeba ete moyi ekoki kosunga yo sanza ekoki kosunga yo mai ekoki kosunga yo bokoko na yo ekoki kosunga yo mais botala mopanzi po bofinga biso bandoki mais bandoki baza ba mama olangi o ba bebisi peuple ba bebisi bandako ba bebisi ba mabala ba bebisi makambo ibele ba famille panzani na kokangaka bato nyoso bandoki ba koko o ba ko pesa biso sagesse ba koko wana ba koma bandoki bato bakoma ko bwaka ba koko na bango kofinga ba koko na bango bana batelengani bana bakomi bana bambanda bandoki ozana mwana ndeko no bokolaka ye wana ndoki donc ba matea wana ya ba mama olangi alors biso to sepeli biso to sepela bato lokwa ba mama olangi nde ba okende comme ça peuple o azo comprendre pour olamoka parce que ozana pongi pour okosama elakisi oza ya kolala ozana pongi sode nkoni stema njembo na ipte so oyoka ki message yango donc na kanza o ba yoki ngote oyoki langa parti ya to lobela vie to beta masolo ya vie a papa pigen donc papi gen okoti ya video o ba obolanda ya ko yelo bakimbisa bolanda matea oyo ke bolamoka ngana profiter ko pesa bino message na sima ya liwa mama olangi to sepela na baliwa batote parce que moto azana batone o yalinga meto lingaka moto azo mema mateya ya bosolo oleke bofinga biso bandoki to zana vérité to zana mateya ya solo soko lingo comprendre mateya soko yebingate na zana YouTube ya kuya lubake mbisa na zana Facebook oyo ya kuya lubake mbisa na zana na page ya Facebook ya kuya lo oyo ko s'abonner pour landaka ba mateya oyo ko fungola omutu po okola na ona molimo okola na ona molimo ndeko bakosa yo les sauveurs eza Jésus vanda banda ko raisonner banda ko kanisa vina yo kanisa baninga bozaka na bo bayeba ko sambela ko leka yo baza wapi kanisa baninga bazano bazaka mitema malamu ko leka yo lelo baza wapi kanisa ba cimetière ndeko zo tonda na mabele na biso mais majorité peuple baza ba chrétien que soit musulman que soit témoin de Jéhovah bato bazo kufa ba otalate lelo baza wapi yango na ngai ya ko na tango oyo nde na lobaka ke na profita kana ba makambo abo pona ko lamsa bino bo fungola miso bokoko na biso tamusu na ninga kolata boye ko pona laksa bino ki bokansa bokoko eza salite bokansa bokoko eza kindoki so tout so mutalati nzambala akaniki tamba na mutu obenge ndoki tala biso bokoko yango eza nga eza ba neko ebele ba olamuka ba obeta masola bokoko bo finga ba bandoki mais bango wana de vérité oyo koko landa biso wana tozana vérité oyo koko batela yo oyo koko memela o kimia na ba makambo ebele oyo koko batela na côté spiritualité na yo na côté ya molimo na yo koki ko bomba yo donc yango la bande konaki na message opona otalisa bato ke mama olangi akufi fali akufa pona bato musuba meka ko comprendre ke yo ko toza miette mama olangi ba bikisi tene bela ba nini ya business wa mune na sai na Congo ya bebisa bato pona makambo etali Bible mais ba sauver été ba sauver ni mobile na ni ye siko yondeko ba sauver yo maman langa na obika ni na mbongo na ye mbongo aolia bien au vivre peut-être na fouille décide yango ba wumeli pona grâce ya kolote yo po wumela pona grâce ya kolote o wumela kapamba to botamaka te po kufa lobi soki lelo ka likame ye lelo kokende donc bandeko bo sosola na bino ba obo sosola bo finga ba obolela ko finga donc biso zana ka poto mema sam. En tout cas, papi gen to lobela vie, ya biso yango ba masolo, yango ko lamsa peuple opena yango bato bo partager vidéo obo lamoka na bino na mateya mama olangi za lokuta, Bible za lokuta, ndeko sosola, soko ni ko yeba luka ya kuyalo. Obeti na page ya kuyalo Facebook partout ko luka, ndoko yeba mateya nini ozo lamsa bato. Ba ono so bo lamsa bato na makambo etali ki bokoko na biso bo lembate, tozo pusana, tozo kokoma malembe toko koma na biso sika tozo kende nga vraiment na tiki bino o nga nazaki nango yangwana tokuta na bino na mateya oyo koya papi gen to lobela vie ingeta Gisèle ya womba diamant noir ya yo yangwana lobela vie citoyen ya papi gen. Voilà, là on est ensemble quoi. On est vraiment beaucoup, on est mal nombreux quoi. Ici chez Bisso na Bisso. Ah ouais, mais il n'y a pas Bisso na Bisso. Si on veut Lyon, on est mal Lyon. On ne peut pas Bisso na Bisso, c'est quoi Lyon? T'as un bateau de ça.
talaka ebela bato tala baya benji tala ba mère aleki tala ba vela biso de jalo tala ba de belé ba wera so ba timote phénomène ba di makungu ba teo muchina donc tala ba de belé ba dachelo on est ensemble ici chez biso na biso donc komela ya bien kolia ya bien ba te kama biloko africain dans ce moyen biloko africain ozuma ya pepele na pripe ya niekese. Ici c'est Sims biso na biso donc tout ça passe bien. Salut. Bon, tout ça est pas la biso na biso. Mais na biso chaque jour yaka tana ba kulu na biso. Soko yaka awate mais c'est quoi la tarabisika voilà mon papa. Balobaka bamelaka kaka, baleka kaka. Donc tout ça la kaka. Ah, olia bio. Nyonso ezali nzombo, pondu, ngai ngai. Mungusu, likapu. Nandagala. Soko lungo zongo na biso na biso. Nantsafu vraiment. Lokolope ya sombo ezalaka awa. Donc nyonso oyo ya biso okokutango awa na biso bilengi to chez Sims biso na biso yoka bilengi. Ah, nous c'est ça. Mole ya kitoko, ngomela kitoko toujours biso na biso. Bisika biso, love bino tout. Ngai moko ndeko na bino Sims Francis Diamana biso na biso nga moko ye toye lisusu nde kaka bandeko balobi soki oye na Lyon okomi na biso te en tout cas faut ça l'effort prochainement soki ekomi faut koma awa po awa biloko ya mboka ezangaka te donc chaque semaine tozwaka vraiment barivage bambisi baproduit biloko vraiment ya mboka awa ezangaka te toyebisaki bino nzambe aza malamu 10 ans ekoki mwana koli talaka ya 10 ans donc voilà donc awa toyebisaki bino koyeba kosola kosala bien na bato biso na biso marketing oyebi kaka banda tobanda ti lelo marketing makambo wana nyonso esalaka biso tozala costaud donc boya ebele tomema mosala oyo ekende liboso ndenge nalobaka toujours biso na biso forever.